Bienvenue sur Bolokoko officiel. Merci à tous nos abonnés. Merci Nabayetou. Oyo Balingarabiso, Balandarabiso, Batalarabiso. En tout cas, Boyeli Malamou. Merci à tous les Abakouk, Gaulois et Gladiators. Merci beaucoup à Champion Wado, le 1 million de fois depuis La Rochelle. Merci à Gloria Antoko, mon témoin, Espoir Antoko, Maman Colonel. Merci de m'avoir soutenu. Donc, merci Nabayetou, au Balingaka. Dorcas, Bolokoko, Baibazako, Benga, Tomona, Okala. Qu'est-ce qui se passe? Bolingi Koyeba. Pourquoi Nazako affiché Elongi Nangati? En tout cas, merci Nabino Boza Ebele partout dans le monde. Que mon Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino ya trop. Nasengara mingite, nasengara nabino kakabo like vidéo, beau commenter, beau aimer, beau partager. Yangweze loko plus nasengara nabino. Donc like vidéo, aimer et partager. Et ça et rosalanga vraiment bien, très très bien. Qu'on soutenir ngai et voilà naïto solo la problème il y a grâce tembo likambo il y a dossier il y a grâce tembo ezako sala batou mitema pasi et déranger batou ebele. Comment se fait-il que mariage juste 4 mois ya pamba de mariage tout le monde a mamba boye et salama boya na nuto solo la bandiko nanga nga nazo pesa ba point de vue nanga ba remarque on nga na sali on a découvrir na kati ya histoire ya grâce tembona monsieur Panzo. Je vais commencer. Tobandi nan na monsieur Panzo. Monsieur Panzo tolandi voice na yo très bien. Tu as bien parlé, on s'exprimer na yo bien au lobby au seigneur le baba remarque au sale pas moi aussi. Tozo ngana nous mais monsieur Panzo. Toyebi que avant ya ko s'engager na moi si. Avant, il y a s'engager dans moi si beaucoup matin à niveau ya libala. C'est-à-dire que besoin qui temps ya koyebana. Donc besoin qui temps ya koyeba qui est grâce, qu'est-ce qu'elle fait, azara nini à vivre en nini. Pour mon bali moko taya bala moi si kabo loba kaza peut-être ne loro moko yo intéressé pas moi si wana alingi ya bénéficier wana luka libala mbang. Mais muto azana intérêt te. Il faut d'abord oyeba moi si on a pas beaucoup matine étape ya mariage. Ya omoni ba sengara bat norate begis étape ya fiançailles. Batu bas ba yeba na mobali ba comportement moi si pas ba comportement mobali. C'est comme si que yo na grâce bozora temps ya étape ya fiançailles te. Kolanda explication ya grâce bolingana bo umela pété. C'est l'explication ya grâce est expliquer qu'après mariage. C'est-à-dire que bo umela te binomi balé. Bo melate directement boye bo comme ebisoti na procédure ya mariage poko bala moi si kondima ko kite mboko yo zali ko sangisa famille na yo bolandanga bien s'il vous plaît ko sangisa famille na yo ko sangisa vraiment famille na yo olongoli bango bisika bazala romemi bango ti awa na kini. C'est-à-dire que olinga qui peut grâce ya wana oyeba ki déjà ye mais nga no kamwa lelo so yo komo découvrir comportement ya grâce na katanda kuna bino ya libala déjà parce que oyeba ki grâce à Fima parce que tout le monde sait que grâce à Fima ka tu as dit que grâce à Melabilo makasi wana mato kosate s'il vous plaît to lo ba ma vérité to yebi yango et puis to yebi que grâce à Zarem Poli c'est une orgueilleuse plutôt c'est une orgueilleuse Azar Moutou Azara très orgueilleuse. Lolendo, toyebi yango wana eza grâce. Siko yo mobali ya roluka s'engager na moi si beaucoup matina niveau libala. Ozora temps ya roluka te ke olongola peut-être biloko ya mabe yokuta ke pas moi si. Pour avant s'engager, moi si soit andimi alingi libala. Donc il faut ça l'effort. Oya mabe okuta ki katina ye obuka yango elongwa. Mais monsieur pense au sala effort wana te. Tu as accepté ya kozwa grâce na mariage nenge azali donc du genre que na impolitesse na ye na kofime na ye na romela biloko na makasi ya mela donc tu as accepté ya kozwa grâce na mariage bongo. Tout se comprend d'abord s'il vous plaît parce que quand on dit tout se comprendre te on imagi kozwa grâce ya bongo na mariage ti obali to moni pe boke l'état boke même na miso nzambe obimisi ba paquet na yo bali mwana mwasi wana okite poto po yakine po bala grâce c'est-à-dire amour ezaki na kati ba comportement tout oyo grâce banda ko afficher avant bo balana osala ki effort tant que mobali a changer comportement mwasi yo sala effort wana te tout le monde a peut biso po moi peut tete olingi mobali mo peut tete bon te asuki to pe otio mo changer okite te fili
mais yo mais c'est pas au sala yango te, c'est-à-dire que o accepta bêtise ya grâce ti oye bovandi na ye mambo ebimi, mais c'est pas olinga intele aza mobali ya boye tout on s'en foutait nango, même l'impolitesse à moi si etalaki yo tokipaki tolandaki te. Oye bofete anniversaire ya grâce s'il vous plaît, tout ça non un moment bato bolanda biso faut to comprendre ka ondimi eateke na côté la grâce, mais toloba o eza juste ti bokoma na point wana ondimi ko fetele mo bange na feti oyo salaki, ondimi ko salela ngo grâce, ondimi ko sombela ye mutuka o pesa ye devant batu bamona ke mobali asali mo signer surprise apesi ye tout, ondimi ko salela yango, c'est-à-dire que bolingo ezalaki et pas na yo o lendere pas grâce ezaka comportement te otalaka bolingo yo zaka nango envers grâce po mutu pasa elo nyonso abimisa mbongo na ye juki wana toyebi kana ba $1000 ba $8000 ba 7500 o accepte ko sombela ye mutuka wana, c'est que bolingo ya na kati na moment otala comportement grâce te s'il vous plaît, otala ki même pas comportement ya grâce que grâce à soi la linga bala musaete, grâce à soi sali balinga kolamba te otala ki yango te. Pour mobali oza ko combattre comportement ya mwasi na ye, il faut que to bando punir ye le contraire, il faut banda ko éduquer ye so ko mona ki que grâce elle est mal éduquée, pourquoi pas yo éduquer ki ye monsieur Panzou, mais tu n'as pas fait ça s'il vous plaît, yo sali yango te. C'est comme si on a qui n'a vu à si il y a le droit peigner il n'y a pas Mike Lambaye peigner il dit que Mike a star, je dois bénéficier et pas Mike n'a pas comme star il y a un tout le monde a peigné la coûte na ba JB Mike a sali peigner la sala combo peigner la comme star, c'est comme yo mais c'est pas Panzou oye qui pas grâce na boule qui a bénéficié quelque chose. Donc c'est-à-dire que au salaka na yo peut-être babilo na yo salaka moyebi ke mwana yo ana mo makambu na ye so na ye na sala mo loko na bénéficier tem su kombo na nga batu ba yo kanga batu batanga nga oyeke benza na boule ke yo sko olie grâce à la star ninga zala yo ne siko komi o copier penza ki star a grâce yo ne sko mto sali yango. Moi, c'est pas tout herbe vie ba problème, peu importe impolitesse na ye, peu importe orgueil na ye. Aye na télévision pour nous dire que avec contre divorce à cause de la divorce té. Donc à télémé les locaux ana tali pe que non j'aime mon mari, peu importe problème ton rebongi, c'est liba la nion, c'est pour le pire et pour le meilleur. Meilleur na liba les aramuki et pire ne va la rebelle ba maman bon like vidéo s'il vous plaît o azana d'accord à liker maman avant dit ndako libala o ya ayebi que on a le solo à liker parce que quand on dit pour le pire et le meilleur les aramuki beaucoup les arandé ba pire attends ba couple ba pasteur ba tout ba soina ka bunda ka moi c'est pasteur la plupart ba pasteur sur 100% ba pasteur est belé baba la ka ba se makambu mabe moi ça za la boya botaka te problème c'est problème mais yo linga ki grâce au kuta ki grâce na ba défaut qu'est-ce que tu as fait pour grâce à changer na bito so non c'est comprendre ngana bino mais c'est pas où on a un rapport na yo et lo ko nyinyo salaki pour grâce à changer pour impolitesse ici là ati kombanki au ba respect ati ko katelo mangala alambela rayo et loro nini yo salaki attaque un homme o ya trouvé moi si na ye avant ba comportement encore bizarre ba comportement ne va ko plaire yete mobali yo le cause mobali o salaki nini yo ala pesa loro bito petonto yeba qu'est-ce que tu as fait parce que un homme responsable o ya kuti moi si d'abord na ba délire ya YouTube akuti moi si na ba délire ya ba camarade ko bima bima ko tabola il faut d'abord aluka saisir moi wana aluka a changer ye mais eza o yo sala le contraire yo accompagner grâce na bêtise tu bon ça ba anniversaire à grâce wana marambo eze belé patati patata yo ndima na ko accompagner grâce ko zaka bongo comportement grâce alambela kote mutambela ki mama bongo o accepta. Donc, c'est-à-dire que pas na yo, des fois, il y a grâce, et t'as la qui yote, des fois, grâce.
Et donc yo des fois grâce maintenant ko intéressé au té oyo banda ko intéressé pas grâce et qui bolingo na nengo lengela ye donc okute na comportement na oboye pas changer ticket na comportement na donc en autre temps mais so totali osungi grâce na elo côté bolingo ezambongo té oyo peut-être ndo boulozo pe sa grâce non l'amour c'est pas ezambongo té bolingo ezambongo té mbongo yaka na sima luka d'abord obongisa muto yo kutie na ba défaut. Et le recoutu moi si l'isumore mon raté si quoi on a besoin oh et mon raté et mon et là on dit non c'est faut bien ça va paquet pour l'opération parce que yo sala ngoté o accepter que l'inga grâce ya bongo ko ça na e bongo mais c'est pas s'il vous plaît naka na lolo penza bolimbisanga nazo attaquer été mais naka na yé messieurs. Maman Grâce, aza zobate. Maman Grâce, n'habite aza mamba maman nini te. Comment na maman wana ni to mona kié. Aza dame oya se respectaka. Mais yo na maman wana so bokomi na niveau ya kosala ba échange de paroles. Na kati ya ba voice, c'est grave. On a respect ya maman ngote. On respecte même pas bo kilo na yo. On respectait même pas vos kilos na yo. Pour comment ça fait dire que yo a un problème na moi si na yo, il faut me mango na YouTube. Oza problème na grâce au benga leketu. Maman grâce à ça qui pourquoi pas yeke pas na e. Grâce à ba cousin pourquoi pas les cas que pas ba on préférait YouTube. Tout ça pendant ba analyse kota na bien. On a intérêt au yere pas grâce. Aux arans a besoin, les lois de vendre avec tout le bien, mais c'est pas. Moutoumora abimi un individu, abimi n'est dans le néant, a commis star à YouTube. Parce que grâce à l'image qui qu'on dit mayo ko bala yo. Grâce à Péana ma benne, ana malamu n'était grâce à noyo le bel lobby. T'es n'a pourquoi? Non, mais c'est pas. Si réellement que tu respectais maman bokilo na yo. Okoka qui ko utiliser ba parole o yo utiliser qui te na foi c'est pas maman wana. So que banda ko respecter. Parce que mutu aza bien éduqué. Maman on a benga ki ngolo banete maman en tout cas na yo kiyo. Mais na ça non makamususu na si ça to solo là. To maman je fais un effort na kitaki to kutana na yo tala to solo là. Respect yango wana. N'importe tes ni bo respecter ba maman bo kilo te parce que tu sais tu as de l'argent yonde mutu peut-être ozo kabela bango yonde mutu ozo ko gérer famille ango ton ndenge nini jusque là nga pina comprendre idéologie ango te c'est dire à quoi tu n'as pas respecté maman bo kilo na yo bangi était o respecter atamu qui était na ba dire na yo na ba voice wana o respecter était Attends, il faut respecter maman.